Bonsoir, bande konyoso basuli baku ya kolanda ngai na ngunga oyo na chaîne Nabino Obolinga Kadada International TV et puis Mama Top Télévision. En tout cas, je suis vraiment content de vous savoir nombreux en train de suivre vos émissions préférées. En tout cas, Toza Awalelo, à Nathalie Takumi, Tozo Kabula Maona Bandeko Obazuli Bako Olanda Biso. De partout, en tout cas, je sais que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs. En tout cas, Toyoko Lelana, président Massassi, Aoutiko Bungsa, Oyaye Maman, en tout cas, Toza Awana, Tokanisa Mobimba. Et puis, juste pour signaler, Azali Koko, il y a moi aussi, il y a pasteur de la foi, autrement dit Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, à Sepelsa-Rabino de partout, à Edaka Bolanda Bamate, en tout cas, abungisi moi sinaye abungisi koko en tout cas tozo tambula to kende kozwa liboso oeza président Massassi. On va essayer de parler avec lui ameka koloba na biso et après nde tokomeka kozwa pe bande comme ça parce que chose étonnante au sentir penza présence ya ba artiste belete mingi to monika ka bande ko ya de la foi TV et puis to moni na famille kaka. Et puis, on salue la présence du président JP Massamba. Et le Ronato Kanisa Mobimba, en tout cas, on les félicite. Et là, en tout cas, rapidement, comme je vous avais promis que Tobandi Bento, ça la interview, solo lana, Bandeko Baza sur place. Je vais parler avec l'homme de Dieu, pasteur de la foi, qui est ici présent. Et tout nous, parce que c'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant. Namatanga ya mama ya président Massassi, Tomoni, pasteur de la foi sur le terrain et puis Nabutu. Avec lui, on va essayer de parler. Toyeba Soki présence naye, aye tant que pasteur, aye tant que artiste ou aye tant que parce que Tomoni de la fondation Tokanise ça aye wana nini wana donc de tolito solane sans plus tarder, je vais dire bonjour à pasteur. Bonjour papa. Oui, bonjour mon frère, merci. Papa tokutio awa na matanga ya mama ya président Massassi o ya tika kibiso tolito ye ba présence na yo o ye tant que artiste to ye tant que pasteur to ye tant que olandi mondimi na yo oyo aye azole la mama na. Bon ça to expliquer ça la na catégorie ebele mais o est important ça que to ye ba Bible lobe za malomi ko yana bisika na matanga ke bisika na fête parce que ça souka ya mutu nyonso biso to vivre to ba gelo pe to kufa. Donc c'est important dans les avants. Tout le monde a matanga te, pour aza muninga nanga, pour aza maman quartier, pour aza famille nanga, qui est dans l'église. Bible tini biso pour la conscience que mon colomo peut biso de okufa. Voilà. Donc objectif toye nango pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Ok, papa en tout cas, to mekimo okundula mo muke, maman na biso nanda ku madame nayo, to moni ye na kati ya famille ya maman wa kufi. Toyebite tokoye basoki o akufa za mama na ye koko tonden. Bon en fait on était peut-être intéressé biso na zo tout à l'heure mais loko eza mutuna no eza musala no photo respecter yo o akufa za koko na ye donc madame nanga koko na ye o abota mama na ye donc mama na ye za mwana liboso ya Mowei donc mwana ne liboso ne wana maman et madame nanga. OK papa nde batu ba Holanda biso siko ba yebi que je suis devant un pasteur un homme de Dieu au moins Bandeko Oyo baza choqué de partout par rapport à la disparition à maman. Comme Liloba, comme mot de consolation, Oko Loba na bande tinini. Bon non, eza yeto ba yeto okufa, kokunda ba kwa mambo e pona biso eza enseignement mobima parce qu'elle a fait 87 ans. Donc à sali 87 ans d'âge, biso to yebite soto koma ngonam kila ba masumu. Mokila bitumba ya kosala na ba mabe bato bazosala baninga mabe bato aluka pasi baninga ba poison ba maladie oh peut-être na période na bango ezaki penzate c'est vrai qu'il y avait aussi des problèmes na ndenge na bango bon et ça pour na biso et que to lobaki to kufa partout bande ba comprendre loko ba que to kufa ba maman ba kokisi ba mvula boye ba trouver grâce biso to yebi to kufa te na to kufa na batani donc ça enseignement pour na biso to tambula na banga nzambe atata okufa na biso menzamba mi biso na mikolo oyo et bon ça mi pona biso donc yanga est important donc tous en conscience tous en humilité tous en amour tous en compassion tous penser na ba obazangi to luka kimia na batu nyonso
après la mort, il y a aussi une place, c'est une autre vie. Voilà. Okay, papa, mot de la fin par rapport à l'interview, parce que tes yeux à pied levé. Totambola na obanga nzambe poso yesu masia mizongeli nanu te liwa pe ezali o simaliwa vi omsu ezali pe sambi solo ezali tokeli felo to tokota lola. C'est ici que ça se prépare. Vraiment nzama pambola bande onyonso o bakozo kazo la biso toyeba ke peu importe oyoza okufa na okaka nga pe na okufa. Merci. En tout cas, merci à Tosakina, pasteur de la foi. Là, on va prendre un autre intervenant. Qu'est-ce qui se passe? Je vous demande de vous abonner sur Mama Top Télévision. Et pourquoi pas Adada International TV. Vous savez qu'il fait noir. Se retrouver. L'obligation, le travail nous oblige de descendre sur les lieux pour parler, pour vous montrer ce qui se passe directement à Kinshasa. Parce que là, laisse-moi saluer Jacques Zimbasi Makongi, mon petit frère propre que je vois. En tout cas, tu continues, tu sois à Mutumususu, Aza pasteur Azote Anamatanga Awa, et puis Aza parmi Muto avant la maman. Maman o atiki biso pasteur naye, maman ya président Massassi pasteur naye. En tout cas, je vais essayer de parler avec lui. Toyeba, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Toyebi que avant Mutu atika biso nzamba lobaka. Mais est-ce que tant un kokaki ton maman comportement pas maman ton moi témoignage na mon combat moi ya pasteur Bandeke Bozolanda. Bonjour papa. Bonjour. Papa Bandeko Bozolanda yo partout dans le monde bakoye bakombo. Pasteur Josué Makoussou. Ok, je suis avec le pasteur Josué Makoussou. Avec lui, on va essayer de parler. Pasteur Josué Makoussou, oza pasteur ya maman o atiki biso. Disparition oyo et ça liondeni. Et ça n'a pas passé à ma motema par rapport à maman oya Koufi et pas n'angaza Koko Mujinga. Et ça passe. Donc, na bandimi na l'église, azaki fidèle, azaki à notre église, même na dim nae, même na ba contribution, azaki fidèle. Donc on les a passé. Ceux qui n'aient pas nae, côté lae, avant ko memangai, ko yambanga, ko mema. Azobenganga papa omona to sambeli sili akoluka mona papa akokende bongo te zwa na mwana boy na bitete tika mwa bite papa kosala nga bongo te zokanga lipamboli na ngai pe ya mibale abane ko sapesa nga ba conseil mingi et papa nzambe lokola ponio tambolaka na ba principe nzambe sala ndenge nzamba lo donc pa na nga eza pasi ko bungisa Koko Mujinga aza koko na lingaki mingi pe aza na témoignage kitoko na église. Merci. Ok pasteur, par rapport ndenge to mesana to yebi à chaque façon mutu azokufa na église au moins nzamba lobaka. Est-ce que disparition oyo parce que to moni après avoir moi nanaye ko témoigner ko tika mokili oyo azalaki nango liboso ko koma mokristo quelques jours après maman na ya kufi. Est-ce que bomoni te que peut-être cause la na liaison moi na kati wana na bito so ko manyolo ndeni? Bon, les kamaliwa secret neza nzambe. Bible bi eza na tanga obota ma eza na tanga okufa. Secret aliwe eza nzambe. Nzamba ko loba d'une manière d'une autre. Mais autres ebake o eza motu ya pona biso Koko Mujinga kufi dans le Seigneur. Yango eza fierté na biso. Ya mibale na église. A sali 18 ans. Na église a permité na Lingomba azalaki fidèle tindenga akufi membre effectif pe akufi na komba Yesu monoko.
Donc kolobake est-ce que nzamba lobaki ben nzamba lobete nzambe pa ba na ba silence akoloba nzambe pa ko sa ka zu molimo na ye alobi mais na nyonso wana bible bikaka topesa merci na nzambe tala tina toba na nzambe merci parce que ye muta pesa ye pe muta kamati ko komuze bande ko bazolanda biso de partout balimba ye ba to ko retenir nini na pokwa lelo par rapport ya circonstances otokuta nango eloko aliboso pona ko yisa bande ko bazolanda to landa exemple akoko mujinga akufi dans le Seigneur parce que bible ezoloba esengo na moto akufi dans le Seigneur et on a l'inso to retirer que na sena mokilio mutinso ami bongisa po akufa dans le Seigneur po nzamba sepelaka na liwa ya mokristo chrétien so akufi nzamba sepela mais so mo parana akufi nzamba sepelaka te donc biso to tika to na bomo etomi bongisa po mokolo moko to kufa pe 4 na Yesu et ami bale koko mujinga akei azonga te mais biso to tika to kolanda pa yakei yango na moto a se préparer a bongisa bomo na finae na nzambe et aux amala mingi. Ok, merci papa. Là on prend directement le président Massas qui est devant moi. Présentant pour ça Nabiso Mamukeli Bosso. En tout cas, président, premièrement, bonsoir, bonjour. Bonjour. Mes sincères condoléances. Merci beaucoup. Président, Toye Lelo Awa, au père de maman. Lelo Oyo, maman nous a souté. Batu Balobe osa penza abati. Okolo bani pour la disparition de maman. Si je suis abattu, c'est normal. On ne vit qu'une seule fois. On a un papa, on a une maman. Ceux qui a koufi, a raison à souter. On va dire comme papa leki, papa golutu, maman leki, ainsi de suite. Mais papa il y a 4 lettres na, maman a 5 wana, a souté. Donc moto a koki kondimate que maman koufa naye, le va soit ndoki. Mais il y a besoin de te, vous ne pouvez pas accepter qu'il y a koufa. Donc, on a encore beaucoup de temps. À mon avis, nous avons merveille. Il y a mon client, mais à Koufinaye, je suis abattu. Président, en tout cas, tu as témoignage na yo, calamité na église et pasteur de la foi. Est-ce qu'on peut dire que maman a abattu, a achevé sa mission? Après avoir témoignage, il y a papa Nabiso au président Massassi, maman a tiki biso. C'est que maman s'est senti que ouais, maintenant je peux partir en paix parce que mon fils s'est converti déjà. Est-ce que ça peut yango? Non, ça n'a aucun rapport. Il y a un témoignage dans la maman, non. Toro au Soudan, il y a rapporté. Nzambe, dans les mètres de temps et circonstances, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour courir, et ainsi de suite. Donc, il y a un rapport. Président, en tout cas, tout le bel loko, au coup fait maman, mais na boutou a to sentir absence totale, il y a bande kono ba artiste, oh ba monanité. Jusqu'à cet temps, ça déjà 0 heure token de 1 heure, non ba comité. Est-ce que, et ça parce que, ça sous-informé tout. Et ça que ba making de to ba saboter ka président Massas. Ne faut pas condamner une personne absente. Oebi contre la réalité moula ebeti. Parfois moula avec bébé diaké kauki côté mosu moula bébé contre makasi. Donc ne faut pas condamner les gens. L'obina tongo, les gens seront ici. Un point. Il ne faut pas condamner les gens qui sont absents. Enfin, non, balinga yo batalio de partout, balimba ye ba na soirée à lelo, bako retenir nini, bako kabulana o bato bako kabulana o mawa, mot d'encouragement nini ko fortifier bon la minute. Na kufeli, ko na ko kufa, eza nzela biso tout. Oyo ba souhaiter nga, na o ba ko souhaiter après. Je leur dirai merci. Oba tindelingai,
on va routine après na on va dans la routine na routine. Je leur dirai toujours merci. Pour ne que ceux qui vivent dans le monde yo ko katate ba nyonso ba kolinga yo. Ko katate ba nyonso ba oyina yo. On a toujours une partie na yo on tamba tie, on va se plaindre yo ba wo ya yo pe. Donc vraiment na ba nyonso merci. Merci na oyeleki ceux déjà maman a polité. C'est une joie parce que ça passe maman poli bon cercueil bon libulute et ça passe mais maman a polité na bandeko ba check maboko tout se passe dans de bonnes et de formes que cercueil ezali libulu ezali donc vraiment les ezali butu moi to condamné motote donc lobina tongo les gens vont venir ils vont récupérer leur retard. Vraiment, merci. Merci. Ok, président, ton moni présence Peyato Kanissa, JP Massamba, il est présent. Lui-même, il est présent avec toute son équipe. Un mot pour Peyato Kanissa. Quand je dis merci à tous. JP, c'est mon jeune frère. JP, Banda Makamba, maman est bandit le 27. Tout dans la JP tous les jours. Ma démarche, il y a Kokende morgue, il y a Kokende Kwambome, maman, il y a Kokende cercueil. Parole Liboulou, c'est JP qui fait tout ça. Donc, c'est mon frère. Combien de fois on a dit merci? Mais je continuerai toujours à lui dire merci. Parce que tout ça, tous les jours. Président, en tout cas, Limbisa et Loko Penza et Lekate, Bandeko, Oba Biso, en tout cas, Bazana, moi, inquiétude pendant Maman Koufi, Tiboté na morgue, Tibo Bimisa Mokola Lobby, assistance ya Bandeko no ba comédien Ezalaki. Ba comédien ba Nandako. Ba comédien, quelques comédiens ba Nandako, Tovandi ba Kei, notamment ba groupe Salongo. Malinga Nandako, donc on ne peut pas oser la bâtonnion sobaya en une fois. On ne peut pas bâtonnion sobaya qui m'appelle nyoso. Donc il faut s'attendre à Ndamboyo. Tout ce que Dieu fait est bon. Ok, merci président Tikio. En tout cas, j'étais avec le président Massassi qui a perdu sa maman. En tout cas, encore une fois, nos sincères condoléances. Au nom de toute la République, je représente le chef de l'État comme je suis là. Je représente la RDC. Donc, on a présenté ma sincère condoléances au président Massassi. Courage, président. En tout cas, Toza Labilo, Toza Awa, Ti Lati. Donc, aussi, ça les lote. Là, je dis un grand merci à Yves Pa. Yves Pa, je vous dis un grand merci. Je dis un grand merci à El Brevi et Longa. Babi El Brevi et Longa, Bambote Nayo. Je dis un grand merci à Chikamaiki Moukadi. Et pourquoi pas, na batu nyonso, babone nyonso, il y a spécial promo plus 243. Donc, nos sincères condoléances, Nabino Obo, les Lanabiso. En tout cas, on voit le président JP Massamba. Rapidement, tu as président JP. Bonjour, président. Oui, bonjour. En tout cas, président JP, avant tout banda, tu as la question au président JP. Na une année à matanga maman na yo, tout le monde est battu bazala qui mais président Massassa Zala été, mais on est étonné. Na je veille, il y a matanga ya maman pour ebima loba kunda, tout le monde est sur place. Est-ce que au boyka kozong ça m'a bien na ma bé, tout était mes obligations là sunga batu yango yeka. Sans polémique, tout ça guinaye, tout ça madame na Sambula wana. Azalaki tout ça guina bango du début à la fin tout ça guina scellé. Si mboule bandi au béja tout ça guina to kabwani ba 23 Azalaki. Tout ça guina scellé. Président pasteur de la foi ya kaka matanga mingi na moi. Qu'est-ce qui a fait que pasteur de la foi azana matanga oyo na butu babi mutu akolo bara bien. Ezaka président JP. Po bino mbaye bo abando. Non, même pas. Et puis la dernière baye la butu. Non, même pas. On a fait ta maman na biso hein. Donc Maeta a benga Coco, ngana benga maman. Moi je suis ami à Massassi.
et puis maintenant tu dans la famille. Donc c'est tout à fait normal là il y a ensemble la pour un mode ouverture et puis tout banda maramna Nzambe aya kana. Président JP balobi yo mutu ozui charge nyonso banda e bandeliti na suka papa atakutu yango mboka to luka batu ba la concertation to za la moment ya concertation to na moment o to luka to solo la nanu mais pourquoi to kanisa akena na concertation te aweleli nanu kokunda mama. Bon je crois que ndako so za na matanga ba kombola ngote consultation oui c'est bien c'est de la maman. Oh bah que vous avez battu mais biso de la maman yango to ke tu es la maman. Donc pour moi déjà que maman fa ma lobby vendredi to kundaye donc ça n'a rien à voir na maman mboka, ça n'a rien à voir. C'est important to la maman to kundaye. Il y a une chose à maman na mort OK on se constater bien il faut maman va tirer la dernière demain et pour ça maman boussous. Donc c'est un peu ça. Président tout le monde qui va comédien ba kenda ki kokuta la président de la République. Tout le monde qui va plateforme pe kenda ki mais plateforme tout le monde qui te zala ki to kanisa. Pona nini bo kenda ki te. Et là on a tanango bato ba kebeka ba représenter ba artiste. Coup de chapeau na mona bango. Ba memiga munoko maloba na bango ba loba pour le chef de l'état. Il y a pas un problème, il y a pas un polémique. So ba kei ba représenter ba artiste comédien. C'est pas dit que ce va il faut X kende. Non. Et puis ba comédien nyo ça comment ba kende te. Minorité ne va représenter bango. So ba bengi si batu même ba politicien, c'est pas tous les politiciens congolais. Et dans la minorité va représenter bango ba lobby pour la bango. C'est normal. Vas-y président, juste une dernière question. Tomoni na matanga absence ya ba comédien total. Na yebite na ba o baza na kati ya fondation to kanisa. En tout cas ebele ba yete. Réseau Zanini, sabotage kaka. C'est que le moni bien ten, protocole les atos kanisa, bon on va voir sur les bandes des atos kanisa, et puis l'artiste royal lobby, monsieur atta programme royal lobby. Tout jugé non bat ma bête, pelle banane zéla bazoya, monsieur royal lobby. Donc c'est un peu ça. Au moins ça empêché mais royal. Bon. Mot de la fin non président. Ça va pas mal la sur la émission. Et puis mes condoléances à mon frère Sele Massa Sikabamba. Na famille Manzambe a fortifié bino après ça vient ma casse. Merci. Joseph
mosusu naye priere kotia na moni solidaire namoni mamo na kati ya fula fani na mpe kolebisa mama to emekomami na kotika mamotina azwana aya na priere alobi yaki opekisi ye aokende kaka donc oyokola bino mpe mpona priere tant qu'église epasa mosambela mama nazaka orel molene eza awa et puis papa mon église nazaka pasteur aussi aza présent pasteur moso mabusu ekotoka loba na nzambe epaka ya diable nzola yena koleka mpona kote ya sango malamu par rapport à circonstance on aussi avec le respect s'il vous plaît pendant que l'homme de Dieu veut s'approcher si on peut acclamer encore très fort pour notre Seigneur Sauveur pour la permettre de circonstance tokanisi na biso nzambe tata na biso na likolo nzambe abongo éternel notre Dieu ekotika momona na bongo na yo oyo tolingi koyoka liloba na yo tika olobela biso tika matopele liloba na yo eza esika na bongo na Yesu tosambeli mpe tolobi amen ebeti likolo maboko ya Dieu et qu'il soit béni. Alléluia. À côté de mon monde solide, et si tu as mataki, et si tu as pu mon colo, à Koya, à son l'église, Bandeko, Oyo Baza Siko na Bongo, et je crois qu'il a fait, alors il a Bango, et c'est né la Dino, on s'est préparé, on ça, parce que mon colo, beaucoup de Polo. Yango la kutwa lelo naye koyebisa peti moko oyo aza ke mokolo moko okutana Yesu. Alléluia. Mokolo moko oyo okokutana na Yesu ate sengeli na bino omibongisa. Vous savez, nous les chrétiens ntango tobikaka bata mosusu tobosanaka ke mokolo moko oyo eza important eza kokutana na Yesu. Bato biso balobaka Yesu moko balobaka akoya kino mokolo nini bato babotama bakufa Yesu aya te bana na biso bakufi bakoko na biso bakufi me ata mokolo moko Yesu aya te. Alléluia. Bele koyebisa moto moko Yesu akoya. Soki otangi na Genèse chapitre 6 na chapitre 8 okomona pe bandeko ya ntango akala ntango Nzambe ayebisaki Noé asala arche. Pourquoi? Parce que mokolo moko Nzambe alingi kokoma mokili vi bango bamonana ote mokili ekufa bamonana ote Nzambe akoya mokili babande kondima te babia tala moto oyo alango basanga eske makambo oyo esoloba eske ekosalama. Alléluia. Bandimaki te ke maloba oyo Noé azoloba ekosalama ke mokolo moko Nzambe akoma mokili bande kosepela bazokobalisa bana bazokolia bazokosala oyo esengeli mpe moto asala me tika yebisa biso mokolo moko kule bande kobeta. Alléluia. Mokolo moko profesi lisaboli oyo Noé alobaka na part ya Nzambe mbula ebandaki kobeta. Mbula oyo ebanda kobeta eza mbula oyo mokolo oyo ezala kobeta te. Ayokaki bamonaka te mbula oyo ebeta. Pour s'imaginer mbula ezali 40 jours akoseku ebeti ade jour nzela mokulu esiko mbula wana ebeti pata 40 jours esoki bozalaki na provision oyo teli beteke osakandaki ke mokolo moko mbula esila 10 semaines omona mpe provision esili otali mpe na voisin lolenge Nzambe alobaki na nzela ya Noé etango 40 jours ekoki ebato oyo bayokaki liloba ebango base protejaki na kati ya arche na kati ya masuwa e 40 jours ntango mbula esili me mpo mai ekauka mpo efacilite na bato babana kobima mai esalaki sa 50 jours
Alléluia. 150 jours, c'est pratiquement impossible. Moula est dit, Maïe Tony, et ça la 150 jours pour être au grand. Pour le moyen de sa mission, ce qui est l'oba, Oyo, Nzambe a dit ça qui est Noé. Donc il dit Noé, Nzambe, a tiré par la Noé et comme ça va dire. C'est que même à Cambo, apôtre Paul, a ce moyen de sa mission pour le moyen de ça. Alléluia. Mon moyen de ça. Il y a un peu sur la chrétien, Tozali, bien aimé le Seigneur, tant que Tozali, que tant que là, tout le monde qui est au Colombo, il est soya. Alléluia. Mon Colombo, il est soya. Et Yesu, tant que là, tant que à côté de Malapata, n'est que nous dit que tant que le long est commettre, nous avons fait d'abord les assinés, archange, mon ange à commettre, qui est le signal, il va la trompette dans le commettre, et trompette, il va et comme facilité, n'a pas de oyo, ma poufa qui t'a tiré son premier, ma pas passé. Alléluia. Alléluia. Ce qui tombe la vie, c'est mon chica. A couper t'a tiré, c'est que mon colon a un alléluia. Ce qui a coupé ta création sauté, c'est que mon colonne a voyé que les lots, pour que les lots, et ça dit comme on s'en fait la terre, et ça dit comme on est, finalement, autant que vous allez dans ma ligne. Parce que dans nos églises, nous allons battre, nous s'en fait là, mais mon colonne, on va que les lots. Est-ce qu'on va amen là? On va amen là. Mais dans le colonne, ma chrétien, on va pas dire à Yesu. Premièrement, on va conseiller quoi. Pour qu'il ait à la rencontre de notre Seigneur. Pour qu'il ait à la rencontre de la mission. Comment après, deuxièmement, et au salama Christ, on va pouvoir la noter. Par Christ, on va s'en avoir. On va toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes pas dit. Et ce qui peut-être, aux amis mon Christ, quand on est là et qu'on met à yo et qu'on facilite yo, on m'attend, on est à la rencontre de la colonne. C'est important. Et quand on a la trompette, elle vous permet de la mission de l'eau. Et ceux qui ont sorti dans les bonnes ensemble, dans Israël, et ça va être des trompettes, où elle va les promettre. Complète à l'immotion. Tant que vous allez et vous permettre que la liberté d'ensemble. Et si quelqu'un soit basaba sangana. Et deuxième trompette, et vous permettre la banque de un déplacement. Alléluia. Alléluia. Première trompette, vous la banque de Sitanios. Ceux qui ont la ville hall, ceux qui ont la ville hall, tant qu'on a trompette sur l'émotion, et bien dit. Et l'égalisation, c'est que trompette, et si on met la mission de Samana, pour tout ça, le déplacement, nous sommes allés première compète. On mission de mettre sur la parole de Dieu. Alléluia. Compète l'émotion, on mission de mettre la parole de Dieu. Deuxième compète, nous devons mettre d'abord les archanges. Et la trompette, on va mettre. On va permettre que la mission, tout ça, le déplacement, tout le monde à la mêlée, tout le monde dans ma patate. Est-ce que vous devez voir le livre? Moi, je suis dit, trompette Betty, parce qui va ouvrir la mer. Tantôt papa et maman, mais papa qui a eu maman qui gagne. Pourquoi? C'est pas. Hakuna
Alléluia. Si vous est-ce que ma jupe vous allez Thank you.
S'il vous plaît, tout est mis du colon pour la yes. Tellement pour la yes, on peut la partie pour la télé. Pardon.
Solidez